Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je veux poster une vidéo, vous serez avertis. Merci en tout cas. Merci d'abonner nanga nyonso. Ba like nabino, ba commentaire nabino. Ezo salanga bien, merci na ba remarque pe bozo salanga nazo mona na kobongisa. En tout cas, tozawana donc la famille c'est ça quoi. En place il y a ceux qui na lobi malamu, ba ope ba ko féliciter, ceux qui pe na lobi mabe, ba to pe ba sanga ba remarque, Bibi, tu as dit ça, pourquoi tu as dit ça? En tout cas, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Donc c'est ça la famille. Alors, bandeko, Nelly Bino pe dossier mususu solo lango together na bino, installez-vous confortablement dans les moods de l'émission, prenez quelque chose à manger, à grignoter et un verre de jus, je ne sais pas qu'est-ce que vous prenez, donc installez-vous sur votre canapé, nous allons décoller. Merci à tout le monde, merci en tout cas, partagez massivement mes vidéos pour que to kolisa communauté na biso. I love you so much. Na lingi bino na motema mobimba. Ok? Voilà. Sans plus tarder, ton côté la vidéo na biso liboso na oche la bino sans comme on a toujours l'habitude de le faire. Il y a liboso vidéo bozo mona eza mwana ya Denise Di Sorchoy. Oh, aza na prison ya Makala. Boyebi, ce qui s'est passé, la semaine passée, ce qui s'est passé avec Jakinda là, boyebi mamwele kanaki, inutile na répéter parce que le temps nous fait défaut. Moi, j'aime bien respecter les temps de mes abonnés. Alors, moi na Denise Di Sorchoy aleki awa alobi makambu ya somo nazo tia bino vidéo bolanda. OK? Notre vidéo bolanda et puis tozonga poto commenter, ne zappez pas, ne vous déconnectez pas, bolonga dans la vidéo ote boyoka et puis nous allons retourner juste après. OK? Mais et là on a une loba avant to kota na deuxième vidéo na oche la bino na une loba omoni tous ces pays ici bas ceux qui lelo osali mutu mabe osali mutu moko aza innocent mabe yeba un jour ceux qui ofutite ba no ba ofutango. Ceux qui ont le lot foutité, banana ou foutango, yango, il y a d'autres choses, na ba acte musu, to sa la lelo, to ebake, ceux qui te foutent le lot, te lobby et ko rattraper ba na biso, ata na ba absence na biso. Donc, il faut to yé ba nenge nini, ya rotambola. Moi na Denise, a sali vidéo, on a tangi na ba commentaire, na lobby, mon qui les a compliqués. Yango to sa la ba sentimenté. Ba koko na biso ba lia ki manga. Bisonde toyoka bangai baloba bongoti bisonde toyoka ngai. Alors to développer en na kati émission oyo la deuxième vidéo mes amours vidéo oya papa oyo azo vanda kutute papa oyo aza na kati ya li ya mbeto bozomona déjà papa oyo azo senga justice. Il demande la justice mes amours. En tout cas, Constant Mutamba, le ministre, Aosala Moussala Naye, n'oroche la binope son, na kati vidéo oboko yoka, et vidéo ya souka otoko clôturer nango émission oyo, ezali vidéo ya bakuluna, bakoteli, bana nandako. Ba dévierger moi na nzambe na ngai Jésus, moi si alibala, ba violer oh ya vierge, bandeko. En tout cas, mboka na biso eza na mambo ebele. Oh, il faut ba revoir. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre cette vidéo et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. Let's go. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je viens faire cette vidéo pour demander au chef de l'État de relâcher ma mère, puisque ça fait à peu près
une semaine que je vois des vidéos de ma mère en train de se faire arrêter, interroger, etc. Je me tourne vers le chef de l'État ainsi que la première dame pour relâcher ma mère parce que c'est anormal ce qui est en train de se passer. Elle s'est fait arrêter 3 semaines avant mon anniversaire. Moi, j'ai bientôt mon anniversaire, j'aurai bientôt 15 ans et je vais le fêter sans ma mère. De plus, ma soeur va bientôt se marier et ma grande soeur, donc c'est une honte. Ma mère a toujours défendu le chef de l'État ainsi que la première dame dans des situations où il se faisait lyncher sur les réseaux sociaux, même si elle mettait en jeu sa carrière politique ou des réseaux sociaux. Donc je me tourne vers vous pour partager ce message et qu'ils nous écoutent. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je viens faire cette vidéo pour demander au chef de l'État de relâcher ma mère, puisque ça fait à peu près une semaine que je vois des vidéos de ma mère en train de se faire arrêter, interroger, etc. Je me tourne vers le chef de l'État ainsi que la première dame pour relâcher ma mère parce que c'est anormal ce qui est en train de se passer. Elle s'est fait arrêter 3 semaines avant mon anniversaire. Moi, j'ai bientôt mon anniversaire, j'aurai bientôt 15 ans et je vais le fêter sans ma mère. De plus, ma soeur va bientôt se marier et ma grande soeur, donc c'est une honte. Ma mère a toujours défendu le chef de l'État ainsi que la première dame dans des situations où il se faisait lyncher sur les réseaux sociaux, même si elle mettait en jeu sa carrière politique ou des réseaux sociaux. Donc je me tourne vers vous pour partager ce message et qu'ils nous écoutent. Et nous avons fait tous les démarches nécessaires auxquelles nous avons fait dans ce cas foncier. Malheureusement, les gars, voilà que ce qui appartient, alors que sa concession a eu dans la mer, nous sommes en quartier mondial à Kikore. Et nous avons porté l'affaire en justice. À Kikore nous a enflammé, nous a donné raison. Mais monsieur, je travaille allé en appel, avec ses connaissances, il est revenu. Et mon deuxième jugement qui a été fait, sans même faire une descente sur le terrain, on lui a donné raison, on nous a donné la sur le terrain. Jusqu'aujourd'hui, les démarches que nous sommes en train de faire, nous n'avons pas encore abouti. Parce que lui met en jeu son influence avec l'argent qu'il a, et nous sommes écrasés. Voilà pourquoi nous avons fait pour que vous puissiez rendre la justice. Merci, monsieur le ministre. Allez, après, il y a une chambre, il y a des filles. bakoti bango nyonso batake ya mibali bayebisi ke non bana mibali babouge te batie bango na chambre la bango bagarçon na arme na mutu moko et puis biso nga na moni ke non bango bakoti déjà na bisi na grande sœur na ngam tonzalaki na bango tozalaki au nombre de 4 avec un bébé de 1 année nasi bango ke non comme bakoti biso to kotela sa mbeto to mifinika ba ya mbeto na ba mbeto so to mifinika ale to moni bango déjà bakoti batake ya mibali tozui to kosi na sa mbeto to finiki ba mbeto na ba mabaya etu mwana bébé azalaki na se abandaki kolela tokangie munoko mwana bandi kolela et puis aba six na ba mibali oya mibali msusu aye wana na chambre aya tosha sentir que non ici il y a des gens ali atomboli mbetu amoni biso na basi wana lebisi biso na munduki karabo bobima bopesa ba téléphone te bisi kete tona ba téléphone te courant mikoleza page tona ba téléphone te ona ko bomba moko et puis tona ba téléphone te moi j'ai une télé na mona ki bango répondez comme ça c'est toi oui. Mais moi j'étais là. Tes grandes sœurs là-bas. Oui, j'avais mes grandes sœurs, elles sont là aussi. Non, on n'a pas de téléphone ici. À Mikolo Koureza passe si tu as téléphone dans la cabine. Elle nga comme na kuluna tout ba comme nel tout bosso ba côté la kabiso. Papa azaka l'habitude que non avant de dormir il faut mettre les pantalons. Et on a senti que déjà que non il y a nini lo comme de jeu côté nazi pantalon nazi na lati nazi na roba mulai na lati. Mais malgré ça herba bimisi biso ba moninga ba kaninga oh toi là tu passes devant tu viens na bandi ko trembler allez moko oui na linga la kaka allez ba moninga bazi ba kaninga ba bendinga meminga na chambre msusi ba fi o etikala ki vidi moko akaninga la kisinga mnduki oh le papa bina tsaka mbongo wapi na simba ya ngala koyeba ndenge ni na mwana mmosa pisi na mwana mke apa koyebisa nga sika tsaka mbongo na koyeba comment oh yozo ba bongo ba bandi ko betanga ba mbata j'ai des traces ici ba ventilateur ezaki wana ko bambanga na nzoto e ba moni bongo nazo continuer ko insister ko ba bongo keno na yebi na sika mbongo ezate ale bazwinga ameminga na couleur longola bilamba
bazi ba bambinga na se balonga nzo benanga pantalon na ndenga makolo ba benzinga pantalon balongolinga sous-vêtements balongolinga robe et puis bamibake nanga na salon il y avait personne il y a famille nanga juste bango allez babandi batenga na kiti ba matelinga likolo oh on va te violer ici couche-toi ici nazi na lali pale ba matelinga maintenant l'air pénis ça n'entre pas chez moi. Et puis, on dit, on dit, comment ils ont contacté moi, je ne sais pas, je suis malade, s'il vous plaît, vous avez des sœurs, vous avez des nièces, laissez-moi tranquille. Et puis, moi, comme sous herbe a senti, moi, comme sous ça sifflait, quand il a un alopang. Elle a sifflé, on a violé, un liboso, abîmé à côté les mains. Mon sous ça, où t'as qui n'a couleur, qui n'a pas papa, a sous abîmé. Aya bimina ndekolanga na seme ki na moi si ya grand frère na ngaza na 22 ans abimina a déshabiller ye na moni ye pa vandi wana longole bilamba o assisé ye abandi pe ko sisé kaka na salon na misu na moi j'ai resté seul là-bas ale mususu tout ya kutinga na tikalinga moko a récupérer les sous nga ala lisinga les sous na c'est que non a violer nga Penny est toujours ezokotate abandi ko tout na pourquoi j'ai dit je ne sais pas du tout moi je suis malade laissez-moi s'il vous plaît je suis votre sœur allez herba moni ce qui mouvement la police comme si yaki ba minduki moko a sifflé bango keno ba ki malende ba lorota ki ba machette na se ale ba ki mine batika ki biso nous sommes rentrés bazala ki ndenge nini vous a ki deba violenge tozala ki deba kanga ki po ba violer balata ki ndenge nini balata ki ba jaquette ya ba noir ba jaquette longue ya ba noir ni moko lata ki chapeau ya mazopo wana parce que ba boma ki ba mpoule koreza ki ba boma ba mpoule to ka ko mona bango vraiment bien bango ni ba simi torche bazo torcher boina ba minduki moyo mona bango pe mambo benza kite ya ki me basala ke le côté pour parce que air bango ba kuti bango c'est basala ki air bango ba koti moko akoti aye na portail abeti kadena pour portail ba kadena fungwami afungoli portail baye awa ngai na lala kina salon baye awa bandi ko buka babeta na liboso awa esimite babuki awa moko akoti aye sus na arme abani sus ko beta masa soki bomonika awa bomona ba coup de balles awa na afungoli bakoti bakoti bakemba moko direction ba moko na chambre ba papa bamoni biso ba je ba bino muto meka ko bouger te bino botikala on sait pas to habiter ndeni ba baki bakemba moko direction na chambre ba papa pour so koti na couloir na biso to zali na en 6 portes to na 2 wc na 4 chambres mais to comprendre que ndeni ba biki oyo chambre ba papa oyo bana oyo bwebwe to bakite bakemba moko direction ko mga direction kuna pesa mongo bandi ko brutaliser papa pesa mongo papa bimisi mongo pesa bango $500 je crois to nango yoka ba bité ozana mbongo bele bazu mama batie na se bazo nyata mama bi pesa mongo papa ayo bakisa $1,500 et salide $1,000 babiti mbongo zabi mbongo tu nazaki nango yango wana te opesi sikoyo ba franc congolais pesa mbongo après babandi kozwa basulia papa bafungoli garde-robe bazui ba veste bandi ko mekabilo mususu tina baye bazo meka na misu na biso basulie bakena ngoku tina babandi ko meka sikoyo balongwe kuna baye pa na biso bakomo senga biso ba téléphone bopesa ba téléphone ngana yesi bango ke mikolo kureza pasi azoki téléphone ngana na lisengo na cabine na téléphone bopesa. Et voilà, j'espère que Bolandi Binomoko, Bolandi image, il y a Elo et Sekisinga Loro la image à moi na Denise du Chocho et Sekisinga donc na lobby nabi moi no aiba congolais te ba kokoto na minyati Congola kokoto na miniature comprendre te moi nazana innocente à éviter comme je l'ai dit au début de l'émission ezaba acte mususu photos à responsable nango parce que il y a 2 enfants bana na biso ba koko na biso ba refuta kango il y a d'autres choses quand on le fait il faut toye barake ba génération o ba roya na sima na biso bango pe ba rosala nini ba refuta ngo tala lelo mona Denise mona leli que non 3 semaines avant on a arrêté sa mère 3 semaines avant son anniversaire. OK? 3 semaines avant son anniversaire, bah arrêté maman naye parce que il a toujours défendu le chef de l'État patati patata. Donc moi na cause la te congolais a potayo buzoba okota miniature
Tout se paye ici-bas. Ce qui le sali mabe, au fout tango, tu dois le payer. Au fout mabe oyo sala. Lobi na biso, c'est Dieu qui connaît. Maman Nabino et l'autre a sali à faire arrêter Jacqueline Dala. Est-ce que Jacqueline Dala n'a pas des enfants? Jacqueline Dala zana bana. Yo maman Bino quand même arrêté, mais Jacqueline Dala azaki humilié. Azaki sodomisé. Lelo c'est la honte malgré loko wane ko malgré ba ko kangayo mais eza soni etikali histoire. Na bana miki ba yoka histoire ba ke no papa ba salaki makambona, c'est la honte. Pourquoi qu'on a tina niveau motema mabe? Oui, politique eza bongo. Na politique mutu na mutu apesa ka position na ye, politique mutu na mutu. En fait mutu na mutu ana kon na ye. Alors, voilà aujourd'hui, voilà. Botala lelo bandeko. Non qui motema passe, non qui le mono passe. Oui, alobi elle a besoin de fêter avec sa mère, patati patata. Oui, c'est une enfant, c'est un enfant, c'est une enfant, bon compléter. Ana posa mona maman, est-ce que maman n'est en prison? Donc ce qui maman n'est en prison, c'est que corruption na mboka na biso eza officialisé. Parce que loko o avoué yemoro que non à faire arrêter Jacqueline Dala. Bisonyo soto monaki. Tana ma ambassade qui est na prison. Nalanda ki vidéo moko alobi que non oncle na ye azan number 1 ya aner. Nalanda ki eloko moko abongo. Azan number 1 ya aner. Donc cela veut dire que nyonso o bino bo sala nyonso o ya koloba muto akokanga ye azate. Personne a quoi arrêter parce que oncle na ye azali number 1 ya aner. C'est normal. Ezarwa papa na biso aza mokonzi na police par exemple. Aza mokonzi. Sikoyo est-ce que bako kanganga na loyenge boy? Non, never. Bako kanganga na loyenge ta? Bako kanganga ite. Bako kanganga te. Pourquoi? Papa na biso a mokonzi. C'est ça. Donc, barozaka na Congo c'est normal. Moi, en général, la tasse alimabe, protéger kaka. Donc, c'est ça. Alors, justice na mboka il faut ezala. Biso nyonso, nous avons besoin de la justice dans notre pays. Toi, na pour ça, il y a justice. Na mboka na biso. Et on sala bien le lot, to fanti, to moni notre pays, et zongi pe na banoma. Tellement, il y a beaucoup de choses à arranger na Congo na biso. Alors, makambo eke na kobonga, moko. Nous avons besoin de la justice dans notre pays. Toko bandofan da boyita. Tala le lo Jacqueline Dala. Na soni, to ebite mambongo procès au comité na niveau nini. Mais ceux qui t'ont suivi information, tokoya nangoka ana chaîne na biso. Tala le lo. Maman Sali Bouzo Banaye a pensé que bana ba colis déjà. Il y a d'autres choses quand vous le faites sur les réseaux, surtout sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Partout quand vous faites vos choses, il faut vous avoir responsable blog on abino. Et ça le ministre moko to mona ki ba publier ki bolumbo na libanda. On était je sais pas ce que bon mona ki ba publier ki azo ça la partouze. Ba publier qui Tala. Moi, si na mona ki ba image, partout ba mona ki ba image. Donc, ils ont de choses au basalaka. Mais, ba se rendre compte que non, un jour, et loko eko exploser, et loko eko bimana miswa batu, nation te ba se rendre compte na maambwana. Bandeko, obaloba mokilimbanga ya ntaba. Mokilimbanga ntaba. Soko sali mabe ofu tango kana se ya mokilo oyo. Oui, Denis Tomoni a défendre le chef de l'État de Toyo Kaka, nenga lobara pouvoir eza biso baluba, pouvoir eza biso baluba te, pouvoir eza biso baluba te, pouvoir eza mutu nyonso. Botika ba blora ba sentiment na pouvoir ya baluba, pourquoi baluba? Mboka eza biso nyonso ya congolais nyonso ezaka ya baluba te botika ba biloko na ba sentiment ce qui chef de l'état za ekolo moko boye quelconque bino bozwi tribalisme bo memi non Congo eza ya biso nyonso Congo eza ya biso nyonso président ce qui président aza ya biso baluba na ba mbujima ikuna so OK ya natala ki image moko la fois passée na mbujima au moni ban en fait je sais pas si c'était dans quelle ville
omona bana bazotanga na école eza ata na ba bonté baofana na ba brique mais na ba village kuna na Mbujimai soki chef de l'état azalaika pona baluba kaka mais abongisi bakana ba Mbujimai donc ba village nyonso baluba na bongisi donc c'est sabotika ba sentiment wana biso souci na biso ezate que le chef de l'état azala école moko kingani. Nous avons besoin il y a évolution, épanouissement, développement. Il y a mboka na biso Congo, notre pays. Le Congo, c'est notre pays. Nous avons besoin ebonga. Toi, on a pour ça ba cotérité. Alors, pour finir, tu comme pratiquement na souka, tu comme kento commenter image ya papa on a moni azali alali na mbeto bandeko. Au Congo, il y a des cas. Il y a de cas, somme, des cas différents, bandeko. Tala papa, oh, ya tel matin, non, qui monte ma passi. Nabi, comment? Non. Oh, yo. En tout cas, ministre Constant Moussamba, papa, ouais, eza muji moeba. Sala musala na yo, do your job. Sala musala na yo. Na moni image moko faut na lukela bino bandeko noche la bino on émission mosusu mes amours bozaka branché il y a fille moko boye azo déclaré grand frère nae asali 3 ans na morgue asali 3 ans na morgue. Pourquoi akenaki ko réclamer mes amours akenaki ko réclamer salaire nae ake réclamer salaire. Et on sait la question qui va travailler, ceux qui bossent, ceux qui ne va bêtier à koufi, bango mo ba memiye na hôpital, ba memiye na hôpital wana, et on sait la que ba kosi le quoi bango de ba famille na ye, si le loza na mort, ba memi li ka famille ne boya ko so bilamba ne ko na bino à koufi. Mais ba sali ba démarche tout. Non, le bino image wana, non ça là vraiment effort na le bino image na chez la bino na émission prochaine. Bandeko. Nathalie Boé, na Léli, 3 ans. Est-ce que ça peut se faire 3 ans? Pas 3 mois, mais 3 ans. Hey, aïe. Constant Moutamba, sala musala na yo. Alors, bandeko nangai, noki douleur, noki pasi, na motema. Donc, mboka na biso soki justice ekoti na moni ba maman bazo sepela, bato babotole, bango bandaku, bazo zongisela, bango bandaku. En tout cas, justice constant à ça musalane. Oui, il y a toujours des critiques. Pourquoi c'est difficile et belé so ba yibi ba mongo ya l'état. Pourquoi est-ce que ba botoli bango ba kangi bango te ba kotsa bango na prison faut bandana na bato ba yibi mbongo ya l'état. Et là on c'est ça processus. Il faut balandela. Peut-être que bandi déjà ko landela bango ngana bino to ebité. Mais ba o wana bazo landela bango ba kota prison ba bongi déjà ba ça ba riche. Nenga osala ba petit peuple ba bazangi bato ko lobela bango o c'est important yango wana bato wana o azolinga o bino bozolinga ke no alandela mbongo leta ba bonga na vie na bango mais ba oyo ba botoli bango banda tala papa oyo tala niveau azo ramper na ebité soka fanda soki ndenge nini tala bato akaboye ana muto ko sunga ete. La fois passée, na chela kibino image ya maman wana, ana chaise roulante. Maman wana, atambola kate lo côté, balingi ba escroquer lupin. Suko bato akabo, bazangi muto ko défendre, bon, nde suko fa musale salama, botika ba sentiment wana, s'il vous plaît. Biso nyonso to ba Congolais, nous avons besoin, mboka na biso ebonga. Souci na biso eza yango wana. Soki biso to yaka ko batama na ba mboka batubo, c'est parce que Congo na biso neza mbutu. Moite. Ce qui Congo na biso wana ezalaka bien, mais je ne pense pas. Tolinga to bima ba mboka wana. Sud-africain. Toaka na mboko to pesa exemple ba Sud-africain. Ako kende na Congo wana to na mboka moko na overseas ba ma benga ngo na mboka mupaya akenda no kolukani soka ke c'est pour les vacances. Aki atamboli azongi. Sud-africain okende te akende libela non. Yo kenda tamboli azongi. Arotuno ke na ke kosala nini soko tuni ke non olingo voyager olingo kende libela awebiso akesa nini pona nini mboka na bango malgré il y a toujours de problèmes gouvernement et ça ngaka ba problème te mais quand même na mboka na bango
bazali quand même. Baza quand même bien. Oui, ba homeless bazara nango ma BP zalaka, ba tupe ba shege bazara partout na bamboka nyo zalaka. Mais oroye bisaye que non ako préféré afanda na mboka na ye ki afanda na mboka mupaya. Donc c'est ça, il faut mboka na biso bonga. Pour ce qui est bongi, biso nyo société tokozonga ba mboka wana ti. Tokozonga mboka na biso bien to enjoy. Mboka na biso ba otambola ba osengo mukanda te, ozana droit ya kosa maramu parce que tu es congolais. Ba déranger ote, ne ba dérangera awa. Ba osengo mukanda te anytime okenda ba o ma phase wana, okenda ko renouveler mukanda. Au Congo, ce n'est pas comme ça. Ta carte d'électeur, nous allons aux tambola, mais il faut qu'il y ait un fait sur la mouki 4 heures, 5 euros, qu'il y ait le temps comme on a tellement à moulongo. Peut-être, va répondre binoté, bozongi li susu. Et l'autre, sou qui sera na mboko mo tema, c'est particulièrement ga, na mboro, ezaka ma lili, na oma fez. Donc, na mona loi ma ambwe souki, surtout ce côté na moulongo, va répondre binoté. Beaucoup fanda we 16 heures. Mikolo okute bongi na kalandenge ezalaki okende pe bosali 2 fois 3 fois zozonga ko futaka ba transport surtout soko za musiko za na jobo ke Pretoria ozo obligé ko futaka ba transport ko futaka ba ni ponini ba répondre ote bato ba na mboko ba bi stress ya okenda ko zo mukanda. Alors soki mboka na biso lelo eza bien to okende ko luka nini na mboka mupaya. OK, alors tokota na sujet oyo ya bakuluna ba violer batunandako. En tout cas, dossier oyo ya bakuluna na ebité Constant Mutamba, dossier on a il faut revoir ngo monsieur Constant. Il faut vraiment revoir dossier on a parce que apparemment bakuluna depuis ba bimi ba komi ebele. Franchement c'est que oh non mona bakuluna ba komi ebele, je ne comprends pas pourquoi. Bakuluna bakomi ebele bazo bisanga za ba quartier mususu grande sœur nanga ebisaka abike non abi kuluna moko ayebaki kuluna moko place ya fandaka alobi kuluna na tobi akenda prison soki 3 ans passé abimi prison azongi ka bo lobby bo akoteli bat nandako bozwa niveau siko namoni utilité ko bimisa bato na prison te. Est-ce que bando bimisa bato na prison ba yebaki ke mutu oyo aza kuluna asala ba dégâts to bimisa yete? Est-ce que différence ezaki te entre bato o baza ba innocent basala le côté ba oume na prison na bato oyo baza ba kuluna bazo mériter ko fa na boloko? Apparemment crime na Congo e bakisami. Bota la vidéo on a coaché la bino ndenge ba violer mwana mwasio. Pona nini ba kuluna déjà ba yebi ke non nandako soki to koti to yebi ke to kozwa mbongo bana basi bazawana to ko violer bango. To sali bango en plus ne bazana minduki, bazana bambeli, bazana na banini. Donc ceux qui ont sali rien ba tobolio. Au sali rien ba chubio do bana ba torche par-ci par-là. Nzamba sunga yango na vie tosenga nzambe bandeko na ngai tosenga nzambe akamba biso na nzela bien parce que moni ce qu'on a monaka batuloro bakuluna boende bazabwe au moins après 10 ans 20 ans ba okoma pe ba papa pas il y a de gens oyo na kikuluna na bango akola pe abosi pe bana pe bakoli akomi pe mukolo. Mais ma soumounyonso oya sala na vie, muto boye pe okokuta ne pe na vie, omonye peut-être souffrir, okele pe mawa. Mais oyebite eloko oya sala. Dans le passé, asala mabe ebele. Asala mabe ebele, mais oyebate. Pourquoi? Parce que abosani nyonso akomi komi bimisa mosanto, mais dans le passé asala ki mabe loko bakulu na wana akote le batnanda ko aibi un jour akobongo la motema tellement nzamba za miséricordieux akolimbisa ye mais ofutango akofutango nzamba olimbisa mais ofutango eza bato be bagasha ba vie ya bato totala ki procès ya kaba toyoka kindi basalaka biso nyonso tolandaki
tolandaki façon nini banda kokotela bato na bandako banda kokata bato bakata bato matoyi mama moko atémoignaki kutu batobola mwana lisu yebisaki eloko abo batobolo lisu yango mindele ya bango justice bango balobaka justice divine existaka te bango justice na bango na se ya mokili oyo ocubi nga mpe na kocuba yo osali nga mabe nga mpe na kosala o mabe bango justice divine bango il faut avenger mindele babongo barabe baza bongo osali mabe après 10 ans azonga après 15 ans akozonga ti faut avenger ako utiliser ba moyens nyonso ye faut avenger kaka et ça mabe donc Constant Mutamba le ministre bon meka susu ko sala susu service ya bakuluna wana bon meka ko zwa bango lisusu soki na prison makala eza place eza nini te oui to sepelaki to monaki obimisi bato na prison mais parmi bato obimisaki na prison o libéré be bakuluna bato basala bato mabe babotola ba mama bato ya mapa toyoki wana prison wana mama moko boye aza na zemi mais na kati ya prison bakoteli ye baviole ye poche des yeux epanzali bazoviole nzambe donc ata nini kotanga kombo wana tala no eloko ya bongo mwasi ya bato wana zemi mama ya 92 ans soki 95 ans koko mais bakoteli ye basali ye makambo wana en tout cas eloko tokosengaka epa ministre salaka mosala na yo meka mpe kotala mpe ka wana bana nyonso miyibi bayiba oyo wana nga nazoyeba bakuluna balandanga deja tokomuda koshite bakuluna balandanga deja na bandal nazoyeba nakendaka église nakomika eza kota re pharmacie je me trompe pas nazokende église en fait c'est à 22 heures à cette époque là na okende église na okende veiller basirana bakuluna batomboki na kina sac nanga na yeba sac ango couleur sac ango tilelo sac na somba kango et pas ba jiko ba utaka ba poto wala sac nanga kitoko na zui sac na téléphone na simbi omeka bakuluna bata ma place moko eza lo wa molili omona bango te omona mais ba mona ba déjà na musika ke mutu bazoya bandeko babimilanga 3 heure nazo bima 22 heures na biso na okende église monenge za koto éclairage eza parti moko ya avenue za molili bandeko na komika place onoko ka ya na lala na se na bibo limbisa ngai ya na biso pasaka kuluna bandeko na beti bango ka bongo po batikanga ya na oka vertige ba milanga 3 ou 4 na mona bilongi na bango te na tikala koyeba bango ti lelo te ba bimilango wa 8 sac pouf wa 8 sac dans na seconde na bimbongo eza na ka donc poka kana na libéré bango batika mbongo na ngebele eza na kati ngape na muta ba sensit non tika bango te mbongo ezaki na ngote ezaka téléphone ya pamba soki mbongo ezaki na kati na surtout ezaki na ba $10 je ne pense pas on a noké dans l'église mais téléphone ezaki na kati na biloko nyonso na bibotika ngai ya nanga pasalaka kuluna mbongo eza na kati ebele mbongo bopisanga mbongo pardon ya mbongo eza na kati boswa na sac mbongo omonike herba yoki mbongo yaya 2 minutes kokata batikanga te babi mbongo naza sur place bakenda nde bakanelanga obiki na raisonner soli solango lelo salama je sais pas ba neni ba 2010 2011 2012 pourquoi naka na kosa bango mbongo eza na kati ya mbongo bokeka bola herba kenda nde bakanelanga babi ne baloba papi biso nde toza boye il fallait que tout kata ye ata litoyi donc c'est ça bakuluna baza partout donc soko okutana na kuluna te ndeko na Kishasa wana kumisa nzambe alors Constant Mutamba sa musala na ye tala libota oyo mwana donc fi wana ba violaki aki semeki donc mwana ya mwasi ya mwana na bango ya mwana papa wana kolonda ko place ba violé o wana mususu azaki na vierge tellement bazolinga basale makambo tellement mona na ebi mibali te nzoto na ya basi ezaki ya kokanga malheureusement bakoki forcer bakoki na bango te nde le temps la police ya pour la police koute zui bango atate bakei alors na Congo na biso police esalaka musala nango oui
mais ça na quartier mosusu police ku te komaka te soki baoki ke baosa dégâts ayo sobi ngai na kufa na tika famille nanga ayo te bakoya soki dégâts sili. Alors merci beaucoup mes amours, je vous aime bien na lingi bino à trop. Merci vous a toujours connecté na chaîne Nabino Bibiche Mbombo officiel, partagez, aimez et commentez, on se retrouve. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.